Et là, ça l'a passé. Joël, Jaël. Ah, mais nous, on a fini à Kofi dans le mois de août. Mais bah, récompenser, disant, mais là, bah, médecin valable, bah, ça pas fallu. C'est bah, c'est calme. Parce que Léon a pris. Ministère de l'Ordre, on va parler à ça. Par rapport à Yakouni. Pardon? Par rapport au ministère de l'Ordre, on va parler à ça. Oui, on a pris de l'élo. On a pris de l'élo dans la famille. Afrique, c'est seulement famille. Bah, Rimani Kouma a repoussé pour dire ça. Afrique, Mobimba l'élo, yo. C'est nous aussi une situation où il fallait aller en Afrique. Non, en fait. On va aller pour ça. Parce que yo, on a une situation où il va pour dans le monde. Ça, c'est la réponse. L'élo en Afrique, il fallait amener des Philippins. Parce que nous avons tout le monde. Le problème, c'est que nous avons ensemble. Nous avons fait des choses pour Internet. Nous avons fait des bataillons, nous avons fait des front. Il fallait faire des éducations, pour consulter. Alors, les musiciens, ils ne peuvent pas les locaux peut-être l'artiste Manda chante ou a tenu ma propos que l'Afrique ou le minute au Congo musicien zaka moko. Il y a un CD, il y a un autre. Zaka moko en Afrique ou sinon ça musicien zaka moko abi et bongo yo yebité que musicien zaka moko. C'est ça nous on dit. Hier azana ba sentiment na hier azana mamakamo. Sizo moi on est ba musique na biso. Pour vendre la besoin la guette. Fallait regarder TV moi reconnaître Manda parce que Manda va rouler ba fardeau mo ba nyingo abosa na gitanga ya sala musique azape modèle na kata wenge Manda porta un plus au cœur porta un plus ya voix oyo o esengile ke bato pe ba ya lokola net ba faire et ça là ke ba ya ba kaluji ke ba ya ba emele ba ya ya zobosa na apport na ye mona akora na ko bilo belango te apport Manda chante. Le départ n'a rien pour parce que Manda chante qui est première photo na bango le 27 juillet 1992. Quoi qu'il a première photo na ye qui est qui va ça la kalaï ou ya na ye ko longona kata wengi na 93. Yange sengeli ke Manda a bâti ça un plus. Oyo question moni kete trop ya Manda sengeli ke bakaluji baya ba emele baya ba faire baya ezali nzela. On a vraiment vrai auto sola que tu vas négocier il dit d'accord pourquoi comme boy les lois un truc bien auto monde a fallu pour faire goal à l'autre les mi bazon et les balançons sur la bazon na siko un an commencé na Singapour après succès ils a la siko d'une stabilité la seule montagne stable a commencé que oyo énergie on a bimisa qui de l'autre qu'on a obuga ce qu'on mumanango a commencé ko kimia et comme appelle ma valeur mo pe sur le un union surtout na ba confiance ces années comme on se saigne. Aïe aïe, ok, là, non, il faut attendre, qu'il fallait qu'il y ait beaucoup de choses sepela, beaucoup de choses seka, mais il faut pas en bon. Mais ceux qui ont commis après succès, qui ben dimokate, et ben dans la koufa, au monde en année, comme ça, mobile a bien maman les amateurs, bah le switch, car en janvier, à nous aussi là, bah tout, car en janvier, na comme on a un poli, na remplacé quel piano pour année. Tant que ça récompense, na so récompense on se place en bokini, autant dans le bango, frère nanga, so que qu'on a oublié tout européen. Nous avons dit makambe bandi boulot, rendez-vous donc au tara rendez-vous les gars boulot. Na affiche en route de zone on a même la page on a qui est blanc naza. Maintenant la salle tout après c'était bon bateau route blanc. Yo moni blanc. Bon hôtel on te fait sur hôtel on a son c'est qu'on n'y arrive pas. Pour tout le monde y écoute bâtir mais à ça il a ta vocale donc la question qui était bah parcours à aboulir la carte là tu vas reconnaître ça par rapport à plainte à Jaël Chou contre Kofi donc vraiment on demande à combat Kofi mais il a pas cher comment logique des choses yo posant un titre de séjour territoire va faire sur un sur les alliés vraiment bien pour ça la loi en fait caché au Robert là comme ça dans le droit il y a espace Schengen tant que nous jours mais à poursuivre moto na moto à résident faut aller vraiment na moto dans la boigna aux en calcul bateau va toujours pousser qui apporter qu'on fait le plein temps sur la ngunda à ça erreur des ba yokan dans le bango tout moto boka boyna ye abandon le baba n'importe quoi social de on a biso zoka ndeba mise ba dans la vie na bango yo apport na yo pa na ye ezala bini au signer no ba contracté ou comme fanatique
siko ba sortie médiatique ozo lingake obimisaka ye mabe mais na tout le monde bato asekelaka na ye yo pas faire rigola wala kwa neti bisolangu na kati ya litoyi tangi ezo kolingaka chorégraphie ayeba kote kobina ya rapasi kobina omona kaka oyo ezalaka difficile ya kosakana te mais ye ayaka na basortie médiatique ne soka vandi ke oyeboye sikoyo moto yango mpe oyo olingaka oyelaka ye basortie médiatique mo bebidon arépondaka yo te asalaka nini kiakipaka na ye yo te oyo apasi ya motu yake yango wana omonaka te togardaka bani motu alingaka yo te akolobela maloba malamu te akosala basortie médiatique moko ya kitoko vis-à-vis na yo mpe te nanga na loyenge te clégi la fille yango baza vraiment na insécurité totale parce que noir tout na territoire wana bakiba mindele bakiba mambo noir ata bobuma nde de bakema na faux poule na kilingo bakina bango bien fofunda okofunda siko na oluka yo parce que dati ko public oyo basepela na bagiro wana te de mboka na biso dans makambo c'est mon petit na biso mombe Josiane Mondele petit na biso mombe Josiane ando benga mwana wera makabebele bele tout ça suka na biso ke jour akutana na mbiskali otala bana basi bamenasa yo ata mutu akota kasho azakeza makambo banoir botraitanga bino na bino oyo aza makasi aresi oyo aza faible dapoto makambo bato baya te obanda bango mabe invitation lokola ardoise mais avec divin invitation en bois neti kaka basali yango na Joseph tata moboko ya Yesu grand menuisier invitation en carton na bafololo nango jardin d'Eden invitation ya boy bango ya mokolo fe tilata mabe maison divine abosali bino te atieli bino mpe promotion ngole ya pamba maison divine balinga mboka boye te vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Divin! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. Bienvenue à vous qui nous suivez de partout dans le monde. C'est bien votre émission Clégie Show, Clégie Moto, une émission qui vous actualise à tout moment, qui vous informe de la culture. La petite moto n'a pas tout surtout au Batalara Clégie Show, Clégie Moto. C'est bien moi votre humble présentateur Clégie Mopongo Zeis. Moto n'a pas tout Batalara Biso. Moto n'a pas bonne surtout à Congo Sengo. Tu sais bien challenge c'est 30K. 30K bon CP là. Mais 20K tu pas pour la monnaie. 30K bon mona makamyo surtout tout ça là et au changer. Comme je vous ai bien prévenu aujourd'hui je serai avec Connie Star Mavinga. On va parler de la musique avec Connie Star Kiti Makamweza show Makamwa moto ezali Makamweza moto ya basika sika. Yango nde to beta. Un grand merci à toi le général manager Félix Fimpa. Pourquoi pas na AG du stade Papa Guilain Fimpa Mamote na yo ebele. Et encore un grand merci na Mayamoto Mayatou Mwadjani Tambu Business Sam Kunku Kofofo Europe maman aimé na pesi Mamote Bile Arnold Matumo na memanga pas invité na rapidement lui c'est Connie Star. On va parler de la culture. Bonjour Connie. Ouais, salut toujours Clégie Show toujours na ndenge kendelaka bopongo doke kolo ayeba kobatela yo makambo tout ezo kende bien nzambe asili kopesa biso toujours to fungola porte beteo mona agence ta biso ezala déjà pe kozala pesa toujours na ndenge ozomona kete agence de frais service bwana mushinda daki kolo ayeba kozala na eso bolukie ana Kinshasa a toujours na Oshwe donc soko lukie na Luanda partout azali wana yebi ke makambo nyonso to ndenge kendela merci mingi na Clarisse de Canto Clarisse Lotadila Nathalie Lotadila bana mame Milisha Galutadila amigo Dieu Lotadila kolo ayeba kozala na biso toujours to yeba ndenge nini nyonso to ekendela na zomona Richard Akunji Arik Akunji 2-0 na moi le sous d'idée sanda animas grand-père Gauthier Muteba pesela ngai bambote epai ya baby Luango le banquier motema ya Fanny Dunanda na zomona le sous Belinda Lita Mwati Nzambe kolo ayeba kozala na biso nyonso tout ezala toujours dans les bons Sam Kuku le nécessaire motema aimé Kuku chirité ya bana chango Sam Kuku kolo ayeba kozala fort Europe na zomona le sous Jean-Claude Nimango contrôler Mutuya Joke Kembilo na zomona le sous Claude Moseka poso moindo suka mindele yo ozala toujours yo Chirac Nikita Cardozo na ndenge London
kolo azanabino toujours Clégicho, tous à toujours na denga limemia. Ah ok, Konistar. Rapidement, on va parler des quartiers latins, tracé terre quartier latin, anniversaire. Tu penses que tous les musiciens baozala et ça la neni comme on a tracé terre quartier latin, ma mission qu'on fait comme ba tête d'affiche, Fali Poupa, Ferregola, Bazala Petit. Pour ça risque ça bon. Donc, il doit préparer tout le bagage au surtout. Tout le monde, ça n'a quartier, il a été salami le 26 novembre 1986. Donc, le salamara déjà, on a battu sur Wana au Bazala, rappelé na commencement ya quartier la tête. Na ba fiche appel à moni bango DP et le belabon rien le cola net digi la tête. Azana te, aussi le cola net nanyo yo, aussi vient à biso le cola besa inyam. Azate, ozomo le cola bateau, peu bazora la temps le cola net. Vena biso veron o azala lokola neti na dialemba o ala gisa ko folom de guitare mais il est pas lokola bateau bazape lokola bateau babane lokola na quartier la tête et lo na bango pesate o komo lokola neti lodi motindo donc il est pas na kata quartier la tête mais ayemba pe na kata empire mais bazala lokola bateau babanda quartier la tête ba juna fa bateau babanda quartier la tête mais bilongi on a pesa nini et moi en itelingo lo bateau mais na moi lokola no ngablana nakati wa ngezali elunga blanc na fiche en coup de zomo na même na page zomo qui était blanc naza maintenant na sali tout après c'était bon bateau route blanc yo moni blanc bon hôtel on te pèse hôtel na soni c'est ko linga rebe linga été poto moni écoute batie mais à ça il a ta vocalité donc la qui qui était ba parcours na a abundé la quartier là te ba reconnaître c'est ça le problème en on moni qui était bateau on a tangi le route bateau ba bandaki quartier là yo moni blanc au monde tala tala page à confondre au monde affiche déjà la réalité peut savoir faire naé na courage naé aux hommes qui faut reconnaître ba belé mais azor au monde était blanc na vraiment donc moto azor mérité pour azor bundela beter ba c'est belé mais charge naé et ça ba département moro différent là qui différence dans au monde a royal makambu ya orchestre na bisakaye ayebi ko lo bazorata miko ayeba oyemba banzema ko passer l'émission te abani ko yemba na premier volume oyo ko solo mide o azalaki en solo makambu nyoto tout et que ndile bien payé pousser pour le loba na otala batebena ba orchestre belé lelo bazora pe tenter au sala tant émission to bengi ala ki da kilo de ndire ta sa yeba na makambu nyoto tout ouais comment bon zo ne bazorata lelo to bima le victime lelo brasserie na biso munene mboka ozomo lokwa masanga mususu daki na rivalité et ça la masute donc la kisi ke bato mususu basaya nini bazoya yango mona il faut bazorata et remiteka so hôtel le miso mona ke ba musicien ba ebele mais luka bon na ba chaîne ba koma kilo onesi ba koma déjà mais on est grand-père boziana jusqu'aujourd'hui a luka neni awateka kombona mais batebele ba so gidiba neti bato mon basala pena bongo neti banana ba orchestre c'est tout so bengise le loka na tante o bengise boite lo mona chaîne na bino na tendance ani te yo lo ba makambo no tendance c'est la makambo mote o ebeta la musique te parce que ça na tant que le tendance faut le capé que te leader et orchestre qu'il compte ailleurs à peine émission à ça l'émission qui représenter donc yo so mona déjà que te ba pekisa ni miso ba sala ki bo zo na musique qui de la bon de to miye ba o tozali tozo ke to uti wapi tozo kende o ya mutu yake yango wana donc bazo ko remite kate génération les de ba fait ça ba leader la bonne chance mais ndengo talomuna ke na anniversaire wana fali papa kozala bon et là on a to le baraka que to faire rigole to le baraka léger et là on y surtout que le temps que kofilom da kofita za na temps ko fêter anniversaire ya quartier la tête on ne ba tiraillement o le galelo le besani et le kanango ba tiraillement zo mono o zo le galelo le besani ke et le kanango lokola mulinga lika parce que dans la réalité la futilité o bato kenango be bazo finga bazo lo babo esuka na ngazani elemba on a bonama be vrai auto sola que to vanigete digi da kocha ah pourquoi comme boy wa lelo msu gia auto mona fali pour pas faire gola lobe lembi bazonga oh elemba na ngo suka na babo zonga na sikoyo un an commencé na Singapour après succès ils ont la sikoyo d'une stabilité la seule mutation stable a commencé que oyo énergie on a bimisaki de l'autre qu'on a obuga sko mumanango a commencé ko kimia et comme appelle ba valeur mo pe sous de en union surtout na ba confiance ces allez comme annonce 5 aïe aïe yo kenda na ngo faut até kenda fallait kenda bon comme ce qu'on sait
beaucoup mis au sepela beaucoup mis au seka mais faut boza na mbongo mais ceux qui commis na siko après succès que bendi mokate et benda akufa Dini après succès ba makele l'autre tsaki siko ba revenir ça te tika et benda aliwa donc okufa vraiment donc yango mona na banga mokili na banga vraiment bakambebele te na vie pour ni la bibongo na tala siko ba mise nyonso tu basala ba succès ba pemi ba succès c'est ba pemi et la kisi kete kozala mise dans ngambulo so salita na yo ba tu su ba robo le fromage basala sur continuité musique a kongo la kabo ko bula ba so ko simba la mobe yo monto succès tikala yo ba kamne de tikala yo libela wa mabosana donc batu bana tana bango oye ndenge ezali kaka po parce que libongo na te ezali libongo bahamote ezali po te ndenge ezaka libongo be masuwa oyo bande ko servir mabongo na nyoto ekufa baluka so basuwa nini ya sika on na continuité musique na biso ya difficile on ekenda na ndenge na ngazunguluke mais ozomona kete fête ya quartier la télé fête mobe ya munene o ko felo ide abanda ko sepela parce que en solo anyoko malango pour faire le mener d'ailleurs il faut que tu aies un long ba aider ba PC ba tasimana ba aider ba yembi mais à notre âge que ba perte pour d'ailleurs un esprit déjà partage donc ça côté na ba ta choc ça couper ça ba bon azomo na kete na o se retrouver te na ko ba nzemba bien mais bateau ba o se la ba cœur il a eu moi passé il y a un moment que ba ya Willy Beya ozu ba Godard motemo na ba pousser kete il faut au sol orchestre pour parce que bozo dans la perdre on sali disque de tout que comme pour interpréter mais il faut que tu aies un josta pour interpréter faut que tu aies le voir net que na bata vivre la musique au que tu na bata choc ça ba et d'accord ça alors orchestre pour parce que au ça la ba dépense OK et qu'est-ce qui fait comment on a le lot ko fait l'omide en guerre na ba oye peut-être bana le ba Sam Chintu ba Fali Poupa ba msusu nde mokazo ba kemta créa bango bo boule ba Isebola qu'est-ce qui fait que azala ranking plus l'entourage nebo et là on a to barakeji biso no to avec la mabe na biso mais ça avait fait parce que niveau à bateau to on a rivalité tam sumba na niveau na biso bede moi pesa sikoyo makambu yecha makelele yote na ba réseaux sociaux ezati tant ozomona ke bato wana pe ozomona ke te pona kofiolo midi aboka bon le ba pe ba quelqu'un vous comprenez le pe ba na fier moko be parce que tout le monde a mutu ba boka e akoma na fier plus que musicien mo ba robot ça tout peu ba weli pe moi c'est personnel musicien boka comme be donc yé na ba ko na comparer donc comme na mutu wela bantel na Guinée problème et que non vous savez que la bongo ba contre mosusu auto éviter pas toi parce que batu bakabona pa mbati de vivre à bon batu bakabona pa mbati dans eloko mo kabulaka ba tant to lo peut ça pe ko fait des raisons vis-à-vis à batu pa boka tant aussi bango pe baza pe likamo pe likaki pe bien te et ça la bien te que pour baza sur à bon terme na ko fait le midi mais to ça siko batu auto ye baranini to tambola mais ko fait le midi ka ngamuneka po tanga biso ko mona ba ko tshona mutu wana ngamba ko fait le midi ngo atangela biso bakomona bango yango to retena na moto so moni fula no tala bete pona ko fa boke ngo de tiena moto so moni fula me pona ko fa boke de tiena moto yango mona ba réalité o to kutana na vie toujours ki yango wana zora lo roi de Patrick Mangas Luka yesu na ba oketse mosuta kilelo aboka Patrick Mangas mena nenga OK jazz lutumba fula ya ba Patrick nyoto ba mo banani Mangas ba Serge Nzo ba mo ba Jim pour la nini kete Gino Boka na temps ba yembi pa Koffi Olomide na 88 comprends ba yembi na Koffi Olomide tout ça na 88 da ya mana sengo na magamunya soto na kete accepelaka yoro moni kete Gino yoro moni ba Serge Nyoto mo benga bango ba Jim ba kombo ekendela ra toujours bon. OK le logo tala peut-être l'artiste Manda chante ou tenir ba popo que en Afrique on a une au Congo musicien zaka moko yene ba musicien te yanga do zaka moko en Afrique où tu ne sais musicien za moko abi et bongo yo yebite que musicien za moko c'est ça nous on dit yé azana ba sentiment na yé azana ba makamo suzo moi on est ba musicien na biso pour vendre ba mona kete fali a olekana TV ma reconnaître manda so manda ba ronda ba fardo mo ba nyongo abo sana kitanga ya sala musique azape modèle nakata wenge manda porta un plus au cœur porta un plus ya voix oyo sengile ke bato pe ba ya lokola net ba faire
et ça là que baya ba kaluji que baya ba emele baya ya zobosa na apport na ye moronane akora na robi lo belangote apport Amanda Chante donc départ na ye pour parce que ba Amanda Chante ba ki premier photo na bango le 27 juillet 1992 kwa kina premier photo na ye ki ba ki basala kala ibuli ko ya na ye ko longona kata wengi na 93 yange sengeli ke manda abakisa un plus oyo ke so moni kete trop ya manda esengeli ke bakaluji baya ba emele baya ba fere baya ezali nzela a part na ye moko a ko komi lo bate parce que so ça la ba sortie médiatique ezana orgueil moyen ba toi vraiment ba tirer matière pour na yo exacté mais ye moko za on a un plus soit portail da munene parce que dans nzela so do mona déjà kete so ki manda da yina to ke da yina kata wenge te ngote bakaluji te so ki manda za yina kata wenge te ngote be mele te so ki manda za yina wenge bel ba fere pe ba sala mais fur et à mesure musala na ye apporter un plus dans kata wenge na voix o ezalate oyo tanga yeke ba changer couleur ke kala ibwingi ayemi ba nzemo mais ba intervention o asala na kati ba émission wana ke omona kete ke c'est le remoke ya mutuya donc aza vraiment ministère valable mais kaka ye moko akwa ko mi lo baté makambo na lobi o men na ye mona mutu na ye ke abosana tant to ba ke na Afrique ministère azali moko siko ya ke ndaki o pa découvrir ke ministère za a moko des fois ça na mboka na biso ça ye mutu abeti stade na minute oyo mutu aleki fulani azate oya beti 20 mai to changer na biso la langage muteleki fulani azate oya ko beta o so tikete na kati ya paeli peuple na esplanade wana tondisi na minute wana full wana kasi répondre ka muteleki azate donc ezali lokola neti ba sortie médiatique moi ba menteur comprendre o ba ela biso ba makambo susu ba mensonge moko boke na Afrique au monde na ministère ko bi à quoi et loko nini o etamboli na Afrique mobimba pe po ozwa sentiment que oye bisa biso en Afrique ministère dalikamo moko donc c'est le la sortie médiatique et ba flatter et bon soki a monique peut-être na compétence fallait les na compétence ça lobaté non la façon là on est lo bango et que grand-père bozi na ti le lobu dans la musique papa jano bo menga dans la musique donc mutamiye par na musicien et là bo marabato ba bossa na identité qui na musicien succès faisait le mususu donc que les musiciens to no monango ozo bana ngengi o mona ke se diambo Lich, il y a l'impact, il y a qui ça noir au monde dans ma connaît qui était Jardin Weston, on comprend que était vie à vivre. Mais esprit, musique, mais à longa au déjà depuis 86. Mais ce remonier qui a un musicien. À ça on a répété, à un barana été dans la discipline qui est ba ministère de aroba nanda ko bana tongo etana bimina libandate à ça nyot na kata parler mais à bimara à partir de 18h30. On comprend que c'est sur la maladie et que c'est bien bon ça ni qui a le mais on a peur mais à longa les gars OK à longa OK déjà tant gars ma beti festival wa beta na 86 wana on va présenter la bango wana nyeso to et lo ga beta wa mais nze mon les gars moko oyo ezala kete peselanga mbanda nga mbote mbalame misat so tali sudan zembo oyo ayemba lisusu oya asakana katero selero Lokonalita mama ba pesi ngai conseil ni litama loboko na litama ah mais nanze mo son leni nyama sola ke na so ndenge nias mo to ke na ove mandenge wana ezalité donc ndenge ke de la makamonyo surtout et que soki mutalobi ba pemba beti ba pembe woni zo ba maison engagé est-ce que mutinyo to ko sala sortie médiatique wana parce que ils ont engagé il mo route à part on est un peu supporter la musique à quoi route défendre ngote oui, ça va propos na ye au moins des soumis na la place à celle pega interview place ma communiquer sur gango de to miye barga otoza parce que musique est en continuité tant que le baguette dans chaque chose à son temps ma kamulot ne kindelaka de mutula mutayi place à telemi mutula mutayi place ne osani qui a kende oui ça ma réalité il y a musique ne kindelaka donc ma musique OK na ngote OK Konista yo so les a il y a boire et à manger on se les appena la kati ya émission totally Charlie Prince a mis lelo ba concert ya ferial so l'invité podium tout côté bazo bina ya na même Corée ngwana banana ngo mutu moko kota bini ya mibale Charlie Prince a dit orchestre voyager ba nombre moko insuffisant si on va voyager ba ndambu donc à propos wana ozongoni
bon ngana lobaka eloko moko po totiaka na motu na biso yango mona nga na respect ke ya oncle Wali manono doki kolo ayeba kozala na toujours motema ya mabebe makabi da couple na bango abenga moninga paps pa abenga madame na ye mams da ndenge bakendana na makambo na bango nde bayokana na loba yango atu moma moto bokaboye na ye abanda koloba ba n'importe quoi souci ndeko na biso nzoka nde bamisi baza na vie na bango yo apport na yo pa na ye ezalaki nini bosinya na ba contrat te oyaye comme fanatique siko ba sorti médiatique ozolinga ke obimisaka ye mabe mais eza na poule moko bato basekelaka na ye yo pas faire rigola oya lokola neti lisolo ngui na kati ya litoi ntango ezokolingaka chorégraphie ayeba te kobina ya rapasi kobina omonaka kaka oyo ezalaka difficile ya kosakana te mais ye ayaka na basortie médiatique neti soka vandi ke oyeboye sikoyo moto yango mpe oyo olingaka oyelaka ye basortie médiatique mo bebidon arépondaka yo te asalaka nini ke akipaka na ye yo te oyo apasi ya motu yake yango wana omonaka te togardaka bandi motu alingaka yo te akolobela maloba malamu te akosala basortie médiatique moko ya kitoko vis-à-vis na yo mpe te de toujours fa oyelaka baerreur moko boye toujours fa koselaka makambo eza baréalité moko oyelaka yo moko oyebi dani tosonokeke te Charlie le Prince akosalela pe Richard de Paul basortie médiatique moko eya malamu te siko tokende yango wapi toregarde yango nini toreteni nini na makambo wana mpo paseke te olinga so motu te nga so motu alinga so motu te badure na ye na basortie médiatique na okipango mpe te donc apasi kaka nde yango bo soki eza lokwa vérité ekozala vérité sikoyo tovandaka awa lelo baorchestre na biso lelo kobina tosolo omonaka ele moto akosala ntango mosusu ke 11 de 40 chanson ayembaka na ye kaka rumba na rumba sikoyo yebisaka sikoyo baanimatere lelo na kati ya baorchestre bakaso na espace te lelo rumba ekoma kodomine ekoma koboma meme na générique ekoma koboma na makambo nyonso te rumba nomona na kalakutu chanson promotionnelle ezalaka générique mais lelo change komona moto abandi premier lo mama rumba deuxième lo rumba siko kobina oyo azozela sikoyo banzembo nyonso asebeli kuna na kati kuna esali apparemment mpe fali moto abanda makambo yango tozotesa bato ebongo sikoyo to bande moko siko okejazela na basebeli te sikoyo tokena oyo yo lingo ozongisa biso apparemment fali siko okejasi wana badika azalani na barumba te baza na bango makambo moko te bango basalaka au générique bango bazalaka na bango yango te ozomonaka te banda babandaki makambo nyonso tu ese bando nango deyaka mais taki ewengene moto na zaiko bayelaki biso na bampire makambo ya kosote ya kobina mpo basali ndenge biso nyonso tozalaka ere nyonso tuteke te bovandi mbala moko na douceur bobandi kobina barumba makambo kilikili ndenge ekendela bango bayebi nde bagéraka ta na bango bayebi nde bagérela makambo na bango donc eza baréalité oyo biso tomona na kati ya monde ya musique c'est ça ya olobeza nakolo omonaka yo nde olingo obimisa makambo te non tobimisaka makambo na vis-à-vis ya makambo eza na réalité comment se fait-il moto alinganga te asalanga basortie médiatique mo bebidon mpe atransmettre message na bato mpe balinganga te donc na clique moko be sikoyo bato sikoyo bakokomprendre te po aza ennemi na ye mpe na bato mpe bazwi message yango mpe na considération oyo mpe balingaka ye te donc c'est inutile ya kokalcule bamabongo ke vis-à-vis que Charlie na ajo aza nango ozolinga odépendre na fere mais fere epa kozala mpe taso na bacousin akozala mpe na bandeko na ye mo mpe banginda mpe te sikoyo ya kobongisa sikoyo ndenge de mutu na mutu il faut yeba mosala ke yaka pa mutu na vis-à-vis ke te tosigné bacontrat eza boye ntango yo ye comme volontaire toyebisanga sikoyo mutu na oconsidéré nde yo yaki yo moko sikoyo tale sikoyo makambo yango oyo ozelaki na bato mosusu basala nini bazwi yango mona yanga ke te nga nde na age naza oyo mpo nabetela motu maboko talaka paster kuna kobetele maboko te paster na église te babetela paster te balo babetela nzambe nzambe ana posa maboko te sakela bino nyonso to rape na posa mbongo te pa moto alala nzambe apauvre te oyo bato mosusu bavandaka maboko te nga mpona kokabela nzambe mbongo te opesi paster na bino mbongo asala babesoin na ye mpo mosala mosusu apart kote aza na mosala mosusu te yo opesa nzambe ni yebisanga yo opesa nzambe ni po apesi yo derrière moto ya souffle de vie yo opesa ni ekomi atango kokabela nzambe te eza mbongo nana baproblème oza nango fo résoudre baproblème na yo comment église na biso elaka toujours bapaster bazalaka mbongo babola nde ezalaka na paster mona monange na ingénieur baka si quelque na bimi na sachet mais tala bandima bapakisa motoki na maboko ni papier mouchoir baza nango te mais mbongo nyonso topesa ekepesamela osiko moto apesa ekepesamela siko asalaka te
D'ailleurs, on a comme tout les autorisés. Moutasengi yana, on va dans ma botelle ma ah, pera guitare. Nous gagnons quelque chose. Mon lobby là-bas la forêt. Pera guitare. De $300, yo c'est maman dit il y a $30. Boss papi matalata la matos. Nous gagnons quelque chose il boit pas à chelo là yo ça la raté pour retirer dim. Na ndenge kendela. Claude Moseka ndenge ni tout ça. Ozomona que bateau est belé calculé bien. Bateau ba sala ka ba moke, bateau ba tiaka 10 millions na ka bateau ba senga trop. Na bande ko na biso na diaspora. Pour toi tindela ko faire ah au moins il faut la longa dit moi dis yo ça la raté pour le biso baniso autorisation moto. Ya raison mona ba problème beto kenda na ba tevili pululu para moto mona wana ba Jivin Spanda ba réalité de mona na ba Alino Cabo Verdial. Les ba réalité de comment na to mona. Ah OK. Rapidement Conistar on va parler par rapport à fiche Zada pour circuler le Wingé na You Arena. A Joanga moyena beta na Wingé dans l'ensemble. Ya na boyeki. A Joanga moyena beta makama bongo. Ba tembele ba to kopenda bango. Faire à te beta 20 000 heures. Il y a 40 000 places. Mais dans l'organisation la PIB makamunyo te leki na obi. Mais ouais Wingé na yebi tellement bato ba sela ba fiche comme publicité, bon c'est le rognon tout. Na capable de rebenga Jibe, na capable de rebenga Wera, na capable de rebenga Adolphe, na capable de rebenga nani passer au Sangila, ceux qui na tout nié que ceux qui m'a la réalité. Ah ils allaient vraiment dans ma table. Mais ngai moko il y a au moins une année passée ou 2 ans passés, mon vieux est né à l'est du Moua Ibsanga Peke non va préparer You Arena. Mazana You Arena mort. Mais ça n'a pas projet que ils ont officiellement été. C'est ça le problème de la makamunyo tout ndenge kendela po e bagé ba Jeux olympiques ezali ba belé dans la France. France a na posé ba taxe. Vous comprenez? France a vivre na ba impôt, a vivre na ba taxe, a dit que ba concert na so ebeta, il y a un bénéficiaire. Oh na so brosenga na producteur osani akwa accorder que ou soit que les événements ba inviter ba rozala et là ka mutu to lingana yango wana ne o eta na kati ya communauté congolaise. Pourquoi tout le temps mboka na biso ya go mboka na biso ba reconnaître on a ba mebele UNESCO et reconnaître mboka na biso ba sénégalais ba kipe bango mo ba européen ba tala ba mboka musu ba coloniser mais ba reconnaître musique na bango mais pourquoi ba reconnaître biso et parce que tout ça fort tout ça be matin to botama na ba talent mo be iné parce que belé o ba kenda na ina ba yebani te tala ba zabeta musique ya ina no tala na bato ki abota ima musicien tala parcours na bango na yumo regete na moni bema da ma joie na moni ma fa mo bazo e ba danger la tout le ba o ina beta na guitare mais c'est eza pas si pour na Congo ba choka au point pour sa volontaire yo kotanga musique elo dans no fele o te ba no po elo za o fele ya mwana na ngolo o fele za na pesa ba to fele kotanga ngo ko créer lo tanga to créer na université le ko la ina vous comprenez? Ben ngala za wali papa on aurait fait ça cours na ina après ça sous moté mama feza après ça sous cours na makanzana ni na kinto adiwa donc Sandra Ngunda na pesa mbote mama na Liza Ngula donc ça ba réalité mususu omona kete mutu moko ta kena ina sala ka sita kana mboko otu omona toto bandika bpepe kala kena ina tabula kena ina madiata kena ina te abeta la musique classique bien na le susu d'Elvis el Sacero del Père akenda na inate madilugu tata ina le gaga so ro dragé mo mine mo ba côté ya commerce kuna na suka kona o mona ve madilugu côté mais au moins motu ma kena ina kanga mboko ya mo pasi ti bazana bango lukai to bano lukai ti cho atana ba kena inate na ntu ti bato ouais akenda ina ouais atanga na ina dans académie de Beaux-Arts OK luka bato nyo tout so bano tala même l'homme na kedi na ina kenda na été déjà na ba talent musu nzamba pesa ma ba talent mo iné. Bon, une dernière question on est maman dans une émission et ça par rapport à plainte à Jaël Show contre Koffi Olomide. Donc mangunda mala combat Koffi Olomide déjà passé. Au moins logique des choses. Yo aux un titre de séjour. Territoire ba pesio ana soles ali vraiment bien pour ça la loi ndeti caché au ba robete live. Comme ça dans droit, il y a espace Schengen tam sur 90 jours. Mais à poursuivre moto na moto za résident faut ala vraiment na moto dans la boigna aux na calcul bato bazo pousser qui apporter ko folo de plein temps sur ngunda a ça erreur poser des crime erreur pour nina biso za mal à l'aise na moni pe Alex Oué tu as salué le même vidéo
que non héritier watanambe batuné bazo menacer aotambola te na poto za leste otambola te na poto eloko liboso photo yeba yango ndeko na biso mwasi ndeko na biso soki Alexis yeba ngo na poto mundele alingane biso te mundele ninga vivre bon so yeba noir nga na mona parce que la tambola partout na mboka mindele noir so ba buna mundele libera rien ate bo pasula ni ndenge ni etala na mundele te mais ko simba d'origine française et pas mundele ya bon mama banwa ba ko fungulo mali bumuko banda atala kana musi etali ete a filmer ko na bino ba ko tona garde à vie pour ça violent tout ça ba kelo ba qualité donc il vaut mieux que tout ça kuna kin qui kuna donc makambo banwa qui para batute nga jour na mona ke mata bon na tseki mama na bagarre ba tseke ba policier ba filmer ba seka ba sa nini ba seka ta bato bazangi bolingo ba opota na pota mais simba simba ya ata étranger moko bata marocain pour so wana ga ba dans avantage ba no beta ndenge ba frapper reprendre dai bango poso na biso oyo yango mona nga na raconte comme Diego Kawa na zalaki me masona muni ba kitane ata na Portugal redo monanzila la pesi bambote monanzinga na pesi bambote na Portugal na musiko zali to nga na muni ba kitane ma Diego Kawa fo bakanga ba onsi point amuta masonge comment y est na mboka batu ko na province de Kinshasa oleki oye na Congo central oye na Mwanda okutima embouchure du fleuve ba pesani ma bise océan na fleuve ba pesani bise ne basangani te yo okuti musiko kuti da batu baliaka batu ba melaka batu ba vivre mais ozol ba yone mu de ko découvrir pe bino suna erreur lisusu classe lisusu qui a découvert l'embouchure du fleuve Diego Kao siko akutaki banani ba mère o ba yambaki yena wana est-ce que basola non nini les gens avaient erreur mon beto qui non ti limite dans des fois ah ok koni start mais on a dit dans la il y a un bi mais abula te que ça eloko na sans pour le sentiment que dans pe makambu oye alo bana pe na loba eloko moko ye statut za ki déjà ki derrière wana ti mona musala yako ya kofi eloko ça la ngaka pasi Joël Jaël abane okufane ando finga kofi na mois de août mais ba récompenser visa maintenant ba médecin valable ba ça musa pas fali ke batikala so remarquer kaka awa aneo kaka oyo onomona noka aneo o muso mobala bi otamba ma les na bateritier ba Alex Switch kaka na janvier kaka bani ofinga batutu kaka na janvier na koma na ngempoli na remplacer Ken Piana pour ani tant muso ba récompenser na so récompense ngo siko place ngo bokei otana lo bango frère nanga so ke kuno bulete ko pele muso ba ndi makambe bandi boulot rendez-vous donc o tara rendez-vous le gina boulot donc mieux na boulot ma isa était lelo vraiment na roya te ba kata pe mbongo te wana na rendez-vous de wona za ba réalité za ba Paris 20e ba ebi makambo yo okomona oncle Wali maneno na mama bébé ndenge bakendela makambo na bango okopona lekete mama bébé makabi ndenge bakendela makambo na bango ndenge zaka mams na paps voilà vraiment couple na bango na Paris 19e déjà nous sommes à la fin ndenge makambo te kendela OK na lo yengete clergé la fille baza vraiment une insécurité totale parce que noir tout na territoire wana bakipa mindele bakipa mambo noir ata bo bomande de la kema na faux poule na kili kuba ina bango de bien fofunda okofunda siko na luka yo parce que d'être public oyo ba sepela na ba dire wana te de mboka na biso dans makambo c'est mon petit na biso mombe Josiane Mondele petit na biso mombe Josiane ando benga mwana wera makabebele bele boy tout ça suka na biso ke jour akutana na mbiskali otala bana basi ba menacer ata muda kota kacho azakeza makambo ba noir bo traiter ngo bino na bino o aza makasi a réussi o aza faible des potes makambo ibe ko mona poto nde na ote webiso ke Arnold Matumono osalanga digest vraiment natama mingi ma okende vraiment te nazo mona déjà Clarisse quand on a tenu Tadila Chaga Lutadila ami Godien Lutadila pesena mbote pa ya Pepe Pataki nazo mona sudo Richard Akunjikolo ayeba kozana yo Didier Sanda Animas Zambe na Lola abatela na moni lisusu boss papi matalatala matos Sam Kuku le nécessaire motema ya maman aimé Kuku le coffre-fort Europe mobile donc fierté à bana cham donc ndenge kendera toujours grand-père Gauthier Monteba pesela ngai mbote pa ya baby
loango motema ya fani dindanda doki vonvo yoka dudu yoka pitu kinzeni lolendo abana fokobel kola za na opéra kitala molobeli abana fokobel numéro nezali toujours 215 vraiment honorable son excellence Adolphe Amis Makutano doki kolo apesa toujours force na vision pe na provision za na opona bana ya funa pe na bana commune ngenge toyeba toujours ya kopesa oga maboko makamunyo to ekende bien doki de Chris Mobutu kolo ayeba kozala na o de Chris makamunyo surtout ezala bien numéro ne ezali toujours 15 na ndenge ezalaka toujours na ndenge funa toujours tozama na ndenge zunguluke makamunyo surtout ekende bien belinga lita mwasi nzambe Claude Moseka poso moindo suki ya munene ya mindele kolo ayeba kozala na Ero Miguel yo yebi ndenge makamunyo so ekendelaka toujours oncle Wali maneno kolo ayeba kozala na yo avec ma bébé Makabi kolo ayeba kozala na nyonso tout ezala bien ndenge na couple na bino ndenge kendelaka doki oncle Wali azobenga déjà madame na ye bébé Makabi doki mams doki ma bébé Makabi azobenga déjà mobile na ye oncle Wali maneno doki paps doki wa bino kendelaka doki bongo problème merci mingi na Clégie Show na ndenge ezalaka susu na ndenge le boss Général manager donc Clovis puis pas donc kolo ayeba kozana pe abatela biso toujours molonga ina yo toujours Doris puis pas donc nyonso tout ezana na ndenge ke ya limemi ya kolo abatela biso toujours tebi ke Arnold Matumona moulaye donc un maître Songolo Pakala. Nous sommes déjà à la fin, c'était la connue star. Un grand merci. Nabatuto Batal Arabiso, merci. Nababonné surtout à Congo et Sengo. Et à la PC, grand prêtre Mayamoto Matou, Bote Belé. Merci d'avoir été nombreux en train de nous suivre ou de nous regarder. Au revoir. Ciao.